Coucou, ba abonné nanga, ba onyo swalinga hanga, bozo se plaindre si tu pas choqué wa pi olimo tozo mono te page za ndenge nini, o ndenge nini ozo mona na te, nanani nanana mama ndenge nini si tu pas chi général major ya bino ye bozo luke partout. Donc et ça les perd bien, bato mal intentionné ou bakangi site donc ex boss nanga. À mon aki moyen na ye pour na stopper étoile et botami wana va bloquer page pour ta la rara mon erreur mon salama côté ba mot de passe côté ba mot de passe aucun confiance n'engé zala la pesa qui est confiance ba blonio sur page mais on dirait dans notre travail des côtés na page nani donc voilà quoi et puis tout ça tous vraiment très vigilant pour vie ça mystique vie ça compliqué bondi mahata be fort abato atami qui est nangonga suka et ça la bien ba onyoso ba olinganga ba onyoso ba komi kolinganga na ba onyoso ba comprendre ndeke ngande sikonde makam véritable makam mère boss fio asali site nae sko elengi nango ke na rana batutu sko be exclusivité boyo wana o vie rambo o mahamu mo hebima ekuna na BCBG to coopérer na papa chéri o mahamore bimaki kuna o na wenge maison mère igwaye o na culture waze kwaye o soki wapi nzambe do ba leader tout o bo na sango o na bo monate o ba lekara même pas na ba site na ba o ba linga ba site kututé bango tout ba vandi ba réfléchir ba débiter le roi ouais a biso petite sœur à salicite et puis a un télo réfléchi biso soto tche maboko dans la minute oyo batu tout oboyo na sango wana na ba mère tout ya poids ba o balinga na ba fi ba finga bana te o ba finga ba parent te o ba finga batu te wana bango tout batalisi mandoki na bango na misu na bango na Capache Airbag TV. Merci en tout cas na ba fi tout ba soutenir nga. Merci en tout cas na ba onyo so soutenir nga. Équipe na biso pour la wana bozo continuer ko soutenir nga et ce ba bloquer page ba bloquer notoriété na ngate ba bloquer parcours na ngate ba bloquer makasi na ngate zaka lokwa tan Jésus bota makiti o bo luka bano nyoso mibali bobo ezaka ndeti site tango vena dans Airbag TV Capache Airbag TV wana kombo ya site nanga kombo ya site ya major bokanga ngo déjà po bokende ko s'abonner na loba déjà que na une semaine na sentir pena ke bo araya ngai ke bo pesa ngap na confiance ke bo linganga na comprendre que na 2 jours déjà ba 500 vies déjà donc ça va pour na bana na 20 vies mais zo mata bamboka tout na otanga te pa mère na biso ba komi biso na Suisse koto tangi biso te biso na Benin biso na Sénégal bino tout boko s'abonner na Capache Airbag TV chaîne na bino asika bomona ba Élysée odia ba politique bomona bato bomona ti ba grande dame le roi ba Paulette qui monte be mission na bango tout ya politique na Capache Airbag TV. Donc Capache Airbag TV en collaboration na Congo Web Télévision donc ça na chaîne ya télévision na millions sur internet Capache Airbag TV ba divertissement maman tout oya bien wana et puis ba partenaire nanga tout bazakuna Candy Shy azakuna di mode fashion azakuna bolimo mona Sonas azakuna ba partenaire tout Chancel Mbemba l'exclusivité tout et Chancel Mbemba bobando mona ngokuna l'exclusivité tout ya Irsila Kaili Capache bobando mona ngokuna na ona bomona te na ona na pesa kututé na pesa ndesko kuna ce hypocrisie dans ce place ko sala masiko yango na Capache Airbag TV place pena ba fruit ya hypocrisie na ngai pene obima na Capache Airbag TV bomona ce pourquoi na zarabia na batu nyos on a boulaka déjà loin na mona loin ne bakangi page me bakangi maboko na ngate me bakangi megane te po tambola na kisasa me bakangi munoko te po eloba me bakangi misute tozalaka reconnaissant et qui reconnaissance ezati ingratitude to na parcours na bisoté tozalaka toujours forte pour impossible et aramboka na ngate chez moi tout est possible pour na vivre dans nzambe na tambola na nzambe ba on nyoso balinga boluka sous page te po page déjà ndenge za wana ba pirater bloqué ex boss a piraté bloqué
parce que heureusement que bapirate nga monoko te bapirate nga basavoir na nga te bapirate nga bafan na ngai te et surtout bafamille na ngai bafan na nga bakoma bafamille na ngai heureusement que bapirate nga bino te bino tout to se retrouver na Kapash Airbag TV bokanga ti okotika na YouTube obeti Kapash Airbag TV okoti na YouTube obeti Kapash Airbag TV to mona ni kuna ba onyo so pena baloba bazara yanga na o sentir déjà ba komi ebele moninga na vola nanga na bandis comme un bois passe na bandis comme un bois passe elengi na osko video ali boso on a china site nanga ezali na kosenga bana tenga botikela nga Kapashi nanga watana besa pesa prophétie botikela Kapashi na ye botikela biso Kapash Airbag TV yango nde pena yesu ko nde pena ko écraser pena ba site nyonso mbilinga wana biso to saka musala ce n'est que le début ya mamutu e banana zero bobangani poni bobangela nga troko poni bobangela nga troko na kana mwa malamu bokima nga pamba na sala na nga bien bokima nga pamba mwa mije la bouche panzela nga pena sango ya site na nga Kapash Airbag TV page baluka nga na page tenzamba yebi pourquoi bloquer page parce que batu ba ya kuna 15 000 abonnés nyonso na sala ke fort po boya na page na nga be fort nyonso nga na sala ki po boya na page na nga bola kisanga pina ke na za ya bino to se retrouver na Kapash Airbag TV. Merci, bye.